motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo ai ya miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga. Répondre na bandeko o babenga kingana nous concernant les sujets où étali les frères Mike Kalambai. Répondre na bandeko o babenga kingana nous concernant les sujets où étali les frères Mike Kalambai. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe Alula Apambola Biso, partout dans le monde, Binoba Oibo Pesa Matoy na la voix céleste. Lelo Bozolanda, beaucoup de révélations, na tongo ya lelo. Ba révélation yokoye ba ko choquer mitema ya batu ebele kasi na kati na yango bokolanda ba programme na biso oyo ko permettre bino partout bozolanda chaîne oyo la voix céleste bino bandeko bopesa matoyi na oyo ezali évangile ya Christ kolanza ma ba différents problèmes oyo ezotungisa ba foyer oyo ezotungisa vie na bino botatola bolamu ya monene ya Nzambe ya Efrata. Tongo ya lelo butoa lelo partout bozali Nzambe apambola bino. Bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde bozolanda, avant de démarrer sujet à Tongo ya lelo oyo wapi nazo présenter bino 21 jours de prière oyo wapi ba témoignage nango si ebandi oyo bokolanda vraiment na kati na émission kolanza makambo onzamba zo sala parce que na lobaki na bino il y a un danger qui guette l'église aujourd'hui mais bokoyeba ko découvrir ngo na ba émission ezo ya na mosali na Nzambe oyo yo o mesana pe kolanda mingi le prophète Marquis Efrata nazalinga moko na plateau na tongo lelo pour na ko répondre na bandeko o babenga kingana nous concernant les sujets où étali les frères Mike Kalambai que j'ai sali et puis épouse naye o ezali Peniel Kalambai tokobenga eno na kombo wana parce que ezali kombo oyo mwasi azwaka tango libala et salami. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Na lingi na loba que bâtir son église likolo ya bambeba ya baninga mususu oyo bazali ba pasteur ko bâtir église likolo ya bambeba ya baninga pona ko misala mo santu c'est diabolique. Et puis yami balé na lingi na loba lisusu que soki yo obalate obotate il faut suko baninga obabala babota bakoma sujet ya moquerie parce que mbeba moko komeli bango c'est satanique. Et puis kosa la sainteté na yo lokola publicité ou bien sainteté na yo ekomi yango nde marketing na yo ou bien yango produit oyo zoteka pona ko benga bato envers yo parce que yo za tellement sans mo santu c'est satanique aussi. Parce que bien-aimé dans le Seigneur na lingina loba que bandeko belé babenga kingai eza moko ba sujet oyo vraiment na linga kité to lobela yango parce que toyebi kenzamba ko sala toujours surtout bandeko oyo ba bondela kanzambe na ndenge ya bosolo tika eswa pambola bino na yebi ke bino nyonso bozana besoin ya que couple oyo ezala ba divorcer te ba yeba ko vivre ensemble et mabe comme la bangote yeso pambola bino. Je vous demande premièrement pour na bandeko ba komelinga prophète pardon soko za l'émission prophète leka lobana likambo yo pesa quand même conseil parce que to landa ka yo na lobana no boy pour na bandeko nyoso bazolanda biso partout dans le monde. Il faut ko yeba que premièrement mutu nyonso oyo azo tambola na sena moi awa azana ba erreur oyo akoki ko commettre azana ba mbeba oyo réellement eko komela ye et mutu nyonso yo zo linga partenaire nyonso yo
ozo approcher au partager na yevi azangi moi les passé na yete mutu nyo sazaka toujours na moi histoire moko sombre mais soki olingi penza mutu oyo yoza na ye besoin afanda na yo bosala ni makambebele bo progresser na vie s'il y a des choses à éviter eza koluka ko creuser na les passé ya mutu oyo lingi parce que là bo kende libosote na lingi na lobela penza bandeko babengi sur frère Mike Kalambai. Frère Mike Kalambai na kosenga na bino nyonso ba chrétien bo soutenir rien na prière. Pourquoi est-ce que surtout les chrétiens congolais, dans le nom africain, les chrétiens congolais, et ça ceux qui te yokim a saliboye et moto pela. Aujourd'hui, pour na ba j'aime, na ba vu, il y a des personnes qui font des émissions pour na koloba makambo, ils ont même faux concernant couple ou na koyebi sabino d'autres vérités. Frère Mike Kalambai, abali aboti. Bolanda ki ba image ya mwana na ye pour vie à couple wana ezaka plus binonyo so boyebi sur les réseaux sociaux mais le lot fona ebisa pe bande ko belé que soki eza na biloko foko éviter eza moko ya ba biloko wana boko kite ko zwa vie na bino ya couple ya foyer botia yango na Facebook na internet ata so to lobelaka que non démon monde des ténèbres vie mususu ya ba secret mais faut pas oublier aussi que il y a un danger qui vous guette. Bobali na Facebook, bosomba mbetu na Facebook, bobota mwana na Facebook, Instagram, nyonso na réseaux sociaux. Moko boko divorcer, faut divorcer pe na réseaux sociaux. Faut pas oublier. To lobite ke muto robala ya kobatama, mais il y a des certaines choses au fond les cas entre vous. Vie à muto nyonso ata za star, il y a une vie oyo muto faut vivre privé. Yena moi si na soit yena famille. Mais quand vous le faites en public, vous vous mariez sur Facebook, alors vous divorcez sur Facebook. Donc nyonso ya bino est commis réseaux sociaux. Et puis sina bato musu mbongo bakoma koloba maka mususu oyo peigner la lobité, oyo Mike ya lobité. Oh ezakutu pona makamba mbetu, oh ezakutu pona boye, okutu il y a des certaines choses où eza salité que moi je ne peux pas parler ici. Oh nazo yebisa ba chrétiens sont partout dans le monde, vous devez vous repentir. Boza mutema mabe makasi surtout ba chrétiens ba congolais, vraiment boza mutema mabe makasi. Eza soki mutu akweito asali kambu mabe komeli ndeko na bino okoyoka te mutu moko alobaki ba bondela pona ye. J'avais fait une émission ici pona kolobaki nazo na bengi équipe nanga ya groupe d'intercession ba bondela pona Baraka Mogisho pendant qui azalaki malade mais tangu batu ba émission wana lekana batu ba benga na ba téléphone il y a même des personnes qui m'ont insulté biso to kanisa ekutu yo mais j'avais bien dit mutu wana na yebi ete eza mbala liboso na mona ye mbala nanga liboso ko mona eza na télévision je connais pas Baraka mais tangu ba informer biso kazo bela ezo senga vraiment que ba soutenir ye. Mais biso ba misuso mba misuso toza ba millionnaire te okende ba démarche to ko soutenir na prière parce que biso to bien lokola mosala nzambe azala na sima nango bakisa ki biloko mulili azala na escroquerie to lokuta nous on est qui d'abord pour lui juger to soutenir qui na prière. Pourquoi pas ba congolais bolinga ko soutenir bande ko na bino na prière awa ndenge to vandi awa semaine o na réseaux sociaux moto epela fo boyoka Mike Kalambai a divorcé bo beta maboko bo sepela mais a ko divorcer ta. Bien aimé dans le Seigneur, na lingi na profiter na kati ya mission on a lobela bande ko ebele o bozo étaler vie na bino sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, un leader, s'il faut n'appeler sa conseil pour na bande ko so bazo landa biso. Leader, un homme appelé à être élevé ou un homme élevé en dignité, abalaka n'importe quel mois sita. Le logo za lo fandi wana zo lela, fona bala muto yo kanisaka wana. Mais yo za qualité ya basi o babalaka ba homme élevé ta, tu n'as pas de secret. Foyer moko bozanga secret, moi si moko bozanga secret. D'abord il y a famille na yo panzaka partout. Bongo so nzamba pesi yo homme élevé. Oyo faut ba secret na ye mususu bimate. Même na mboka oyo, s'il y a de certaines choses dans ko lo ban émission au pobo landa bien. Il y a de certaines politiciens na ko tangela bino ba kombo na bango awa banda na papa Kengo wa dondo kita. Oyebi ba femme ya batwana. So yo ka ba beta lisolo moi si na ye. Toutes ces personnes au bino mona na télévision même na Kinshasa abazo bina na basi na ba télévision sont des villageois. Permettez-moi de le dire. Sont des villageois. Ba oyo penza ba yebi qu'est-ce que l'élévation. Ba yebi que na ba danger nyoso ezo gete muto aza élevé. Cible la liboso de la femme na, c'est pour dire que leur femme babatama quelque part bazarana vie moko boy privé ceux qui azo bima plus dans le public c'est pour dire kaza moi si moko azo exercer métier moko boito musala moko boyeza public na canal wana batu baye mais sinon sont des femmes où eza très rare au monde atoyo kaye ndenge moko na
ba pasteur on a boy ko citer ba kombo awa oyo nanga to yebi même na ba histoire na bango ils ont fait beaucoup de dégâts mais basi na bango ba lekate pona koloba awa ngana na pesa conseil na koloba te ke peigner la zamabe to mai kalamba ya zamabe to mai kalamba ndé mobali ya liboso oyo ba citer na kati infidélité na mukile banda to peigner ndé moi c'est liboso oyo alobi ka lembi infidélité mobali na. Donc moi quelques mots au moins moi sur na lobaki na Instagram bozio ngo balusi ngo na bandenge nyoso. Elle a tort réellement ko kakite ko loba yango na public. Si réellement c'est vrai ou faux. Mais pourquoi pas beaucoup soutenir na pesa conseil to na rebonde la pour na couple oyo. Et comme si Jacques Luka ba vie. Vous devez vous repentir. Après dimanche boké l'église botombole maboko likolo. Donc boza ba chrétien mo yo pousser ba ninga ba kweya et beba. Et pe la moto. Après to beta maboko. Yango moni pe ba homme de Dieu bino pe botala rapé basi robala ba homme élevé botala rapé basi robala frère olandanga partout zali oyebite lobi nzamba ko commission na niveau nini ko tomba moko na niveau nini. Il y a de certaines femmes oyo babala ka ba homme bazaka ordinaire. Il y a de certaines femmes oyo un homme élevé en dignité ko bala été ezana basi oyo ko bala yete kaka parce que tu es un homme élevé. Ezalaka na vie moko boye oyo ba homme élevé bazalaka nango bato nzamba tomboli na ba domaine nyonso ezana basi moko boye ya lolenge moko boye nzamba préparera pour na bango parce que faut yeba que même Abraham mokolo ba nzamba koti na ndako na ye na nzela ya ba ange après avoir nzambe kolia avant babima na ndako na ba pambola Abraham pour mwana botama batunaki Abraham où est Sarah ta femme. Et pourtant promesse ya Abraham kakobota bana akozala papa ya multitude père de multitude il y a ba génération promesse wana ba pesa kango sarate nzambe na Sarah batika la okutana te mais le jour wana pour accomplissement ya prophétie salama batuna ki Abraham où est Sarah ta femme. C'est pour dire que moi si ozobala akoya même ko accompagner une partie ya mission on nzamba pesio moi si ozobala ko accompagner yango moi si ozobala ko kiko détruire yango mobali ozobala akoki ko accompagner mission nzamba pesio mobali oyo zokende ko pona ko kipe ko détruire mission nzamba pesio. Voilà pourquoi faut pas ko bala po batu balobi po batu balingi po azanango po akosunganga ozokende ko bala mwasi moko po pesa yo mukanda parce que ozana mukanda te ozolanda mbali moko po pesa yo mukanda 5 ans de vie nyonso osala ne wana tia détruire yo lobe ko se retrouver ko bungisa ko bebisi vie na yo olekisi l'air na kata ba distraction age poussani juste à cause de mukanda mais mukanda no ko kozelango après 5 ans nzamba salo grâce aux wango mais au vanda peut-être yo moko to vanda na muto ko ko sunga yo ke ko landa mobali moko po azana mbongo to mwasi moko boye po azana famille na linga kina porter conseil na likambo oyo ndenge moko na likambo ya Gimoleka oyo wapi ba vidéo ezotambola oyo bande ko bele ba bengi que Gimoleka aza empoisonné par le pasteur Bisika wapi ya kendaki ko akendaki ko luka babondela pona ye akeluka babondela pona ye ba pasteur ona ba empoisonné. Si c'est vrai ou faux nanya yebi mais il est temps du fait que tozana mboka oyo to mi benga ka basali ya nzambe pasteur Walesa aza mwana na yo Gimoleka zongela ye luka ye na kati ya pasi azosenga ba secours par-ci par-là. Or azana papa moko awa oyo peut-être asala yo déception mais okoki ko zongela ye kozongisa ye na sama kolona yo ayeba ke peut-être asala ki mabe lisungi na yo kozala une bonne chose pour naye tozomi benga ba chrétien il faut to ba ko limbisa to ba ko se soutenir parce que lelo o bâtir vie na yo na vie ya ozo bâtir ndako na yo na ba réputation baninga o basala mabe nde yango ekomi ya yo misali mo centre lokola pasteur nanyo yo mais un jour tant yo pe et ko komela yo peut-être ndoko ya ko comprendre parce que likambo na ne komeli yo te ozana makasi ya koloba ngo po komeli baninga ozana énergie ya kosalela ngo be mission matin midi soir mais il faut komela yo tant que vous avez des gobala, vous bali moi si mon boy, vous baliez non dans la volonté de Dieu, vous baliez parce que l'habitant ou beba non seulement les bébés mais ko baby sa réputation ministère et ko baby sa vie na yo ba projet na yo moi si on a ko détruire même aux ali destiné na yo on nzamba tchekati na yo. Voilà pourquoi faut se marier dans la volonté de Dieu. Et puis bande kono so bazolanda biso na porter conseil ya suka surtout na ba frères et sœurs o na no babalite na bo bazo espérer ko bala na ba aussi babali ko lukate na vie na yo bato balela kalela na kombo na yo au décevoir nyonso wana ka pona ba intérêt moko boye o ya mike après oki obali awa bato nyonso baolela pona yo wana nzamba yo ka kolela na bango surtout biloko wana tant nzamba zo ka kolela bato nyonso oyo sali ba déception olingi mona bato te metika eti bando banda je t'aime na ko bala yo 5 ans yango bala kete po nini o te nazo mekaye nazo étudier ba yebisa ki azo to école aza voiture to école moi c'est sa voiture to école na o mekaye nazo étudier 5 ans yango bando banda ko meko zo étudier
Mouspétier diminué comme Moukiao, aux hommes qui ont étudié. Voiture auto école, au lingi mon abattu tikaï. 5 bela ko sala ba voyage né par-ci par-là. Au lekisi au 5 au lekisi au 5 au lekisi au 5 au lekisi au 5. Vina yonde yangwana. Apo fandi wa nozu téléphone na yo, ay zelana finga prophète. Est-ce que ngana na ta la ben silt na. Finga na yo, mais l'essentiel na biso yo vérité. So lingi mon abattu tikaï. Au lieu de l'équilibre à votre valeur. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe a pas molabino, Nazaki n'a besoin d'apporter conseil wana sur au Congolais, surtout biso ba chrétien, le prophète Marquis Sefrata, Naza en forme, Nzamba bateli biso, bandeko babenga nga par-ci par-là pour demander papa est-ce que santé za malamu, tozana 21 jours de prière, au wapi nazo fungola pour na kolandisa enseignement au tozo tombola 21 jours de prière oyo ezali 21 jours de revêtement spirituel o ezali na thème vaincre l'ennemi. Bien aimé na lingi na année oyo ya 2019 o ezali année enfantement le chiffre de récompense Nzambe na lola a récompensé vina yo Nzambe na lola longola yo na citation ozana kata ko traverser Nzambe na lola fongolela yo ba porte ba ennemi o bazoko empêcher yo mona bola monter ba yeba na kotikela yo nzela. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur cette terre ozaka mutumo lokola Job kolela kaka na comprendre te ba prière na yo za ya kolela. Bien aimé année o eza année o sala ba prière kolela te o le lit trop campagne moko kosala makuna prophète moko goya zo se ko bibembe OK prophète moko abimi kuna OK ba prière no ezaka kakolela na lingi na rappeler yo bien aimé dans le Seigneur na tongwa lelo soki même ana sala ki ba prière ya kolela koyebisa Nzambe souviens-toi de moi regarde l'affliction de ta servante soki ana bande kolele pa na Nzambe c'est parce que soko tangi na verset 1 okoya komona ke Bible zolo ba ke Nzambe nda sala ke ana zali stérile et loko oyo ya ana kolela na yezala ke pa na Nzambe parce que elle avait connaissance que nazo botate parce que Nzamba lingi pour le moment na botate pendant que ngana zana besoin moi. Wana parce que Nzambe mais qui t'a dit que yo souffrance au monde eza volonté Nzambe. Po yo banda ko lele pa na Nzambe papa nanga nazo comprendre te vie nanga bien aimé oleli mingi. Oleli mingi souffrance eleki. Oleli trop. Surtout landeli bien loko yo zolela wana eza na maboko na Nzambe te. Et loko yo zolela eza na maboko ya mutu. Eza na mutu asimbi santé na yo. Pendant que fandi na sa malade eza na mutu o combattre yo. Pendant que vie nous aussi mbaté 40 ans ngo zo kende kokokisa olala kaka na salon vie ya malongo ezate instabilité ozo vande pa ba camarade nanya koza la simbi vie na yo eza Nzambe te parce que Nzambe na lola oyo asala calendrier pona koyeba ke du jour au jour mikolo zo kende oza mutu oyo fo o comme appelle lo en mesure ya ke ba parents na yo ba nyoko maki batangisa ki yo lelo ba komi na âge ya ke peut-être maman na bino azana liputa malonga ko bimana ngote eloko ya malonga ya zana ngo na quartier ba yebi azakana mwana na poto wana nde loko batunso bayebi mais liputa malonga ko bimana ngo na nzela za na ngote mais bano ya boti bazo souffrir sango malamu bato bayebi pona mama wana ezaki atangisa bana ba licencié wana ba beta masolo vita na ba coin ba beta masolo Adam butu moi renaissance a ko gagner renaissance a ko pola balongo wana bakoti ya politique est-ce que oyo kité kuna ba détourner est-ce que premier ministre a ko bimati 17h bazongi bandako mais bien mais il est temps que Nzambe a visité vina yo si ya zotelema liboso bo moyina yo ennemi wana kuya na lingi na ebisa yo ke notion ya combat ndezali notion oyo tozo poser likolo ya thème oyo vaincre l'ennemi parce que okoki ko vaincre moyini na yo kaka soko za na notion ya combat soko yebi comment le combat na lingi bien aimé dans le Seigneur na tongo ya lelo ko comprendre que même quand la Bible dit aimez vos ennemis faites du bien na bato bazo sala bino mabe ezalaki lolenge Jésus-Christ abandaki ko lobe la révolution ya évangile parce que tous en ancienne alliance na nouvelle alliance. Dans ancienne alliance, le combat était physique. Tant que yoka ke Goliath na David, le combat là était physique. Ezaki bitumba ya molimote. C'était un combat physique. Maintenant na ancienne alliance, ezalaki na combat physique oyo wapi mutu nyonso akutana ki nango obstacle oyo komelaki batu nyonso na kati ya babitumba oyo etelemaki de part et d'autre. Maintenant Jésus-Christ tangoye azoya koloba par rapport ya combat physique même oyo ezalaki œil pour œil, dent pour dent obomi mutu yo pe babomi yo. Parce que Jésus-Christ azoya koloba mais moi je vous dis c'est pour dire que oh ba yebisa ki bino wana ngana ye ko lakisa bino parce que il y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Il y a que la révolution. Il n'y a pas de contradiction. Jésus-Christ azoloba mais moi je vous dis aimez vos ennemis. Ennemis ni Jésus-Christ azoloba oyo kolinga. Eza ennemi oyo azoya dans le physique parce que wana Jésus-Christ azo rectifier oyo komama ki na ancienne alliance contre nos ennemis. Mais bien aimé dans le Seigneur, vaincre l'ennemi yango yeye.
parce que le combat oh tozo bunda awa na 21 jours oyo wapi to tomboli maboko likolo ezali 21 jours ya prière ya mutu ya vandeli kobota na yo oya fandeli santé na yo oya zo bloquer yo mona bola mwanzambe te oya zo compliquer yo vie oya telemeli voyage na yo oya telemeli vie ya bana na yo oya telemeli vie ya mwasi na yo vie ya mobali na yo vie ya foyer na yo oya telemeli misala na yo ezo kauka oya telemeli ba projet na yo eza bloqué bien aimé dans le Seigneur 21 jours de prière yango eye na tongwa na zaki na besoin yo nanga to fongola les premiers versets de la Bible oyo wapi e ko permettre nga na yo to s'envoler nango parce que na tongo ya lelo na butu ya lelo na zo la prière moko trop dangereuse parce que toza na semaine moko trop dangereuse oyo wapi nazo sakola pe nazo bonde la likolo bande konyoso oyo wapi bokolanda ba témoignage ya makambo nzamba bandi déjà ko sala parce que nzambe na biso azan nzambe ya mawa azan nzambe oyo to bonde la kabine mais vaincre l'ennemi bokolanda ba témoignage ya mutu wapi bazoya na une église na ba sonde na nzoto prière et salami akina wesa longoli ba sonde atelem pa bikimba la moko to boakiango to chango na moto nzamba pambola yo okomona ma nzamba zo sala parce que na lobaki na 2019 awa attaque tolinga ko la kisate ba témoignage église ya libanda menyo sosko photo mema yango mutu nyoso banda ko tala yeba kinzamba ko sala quelque chose parce que ba occultiste pe bazo zo attend quand même ya ko lakisa beaucoup des aventures oyo wapi bango bazo sala par-ci par-là na linga ki bien aimé tozwa mukanda ya Josué chapitre 5 verset 13. Bible Zoroba, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Bien aimé dans le Seigneur, Bible Zoroba que Josué a telemi pene pene à Jéricho, a zotombo la mise directement à moni ngambe mobali moko, a telemi liboso na ye, a simbi épée wana ezalaki penza balongoli o ezalaki ndaku na yango epée wana ezalaki penza na position ya combat et Bible zoroba que pendant que Josué azomona ye azotuna ye es-tu de notre ou de nos ennemis? Pourquoi est-ce que Josué azoposé mutuna oyo? C'est parce que mopanga épée ebimaka na tanga combat. C'est pour dire que mutu nyoso abimisela yo épée bien aimé faut bimisela épée na kati ya combat oyo toko bondela pendant 21 jours oyo vaincre l'ennemi. Il faut yeba que nous avons des armes offensives et nous avons aussi des armes défensives parce que la Bible zoloba que Josué nde a s'approcher vers Mutuana. Azelaki Mutuana s'approcher vers Yete. Il y a des combats oyo faut pas kozela ekomela yo. Avant yango ekomela yo na kati ya combat tozana armes offensives oyo ezawana juste pour yo offenser moini. C'est pour dire quoi? Des armes oyo okozela te que maladie elanga. Oyebi déjà que famille na biso ba kufaka na maladie ya kovimba libumu na ba maladie ya sucre. Yo tombola déjà prière likolo ya santé na yo même ya vie ya bana na yo. Oyebi déjà que famille na biso ba kota kamabala après 5 à 10 ans ba divorce ka. Neti ndeko moko azo expliquer nga bi papa biso tuzaba na basi 4. Biso 4 wana muntu nyoto biso 4 to boti ata moko ta boti ata na mobali ba fandi na ye. Biso nyonso to kutana kana mibali ya botisi ya sundoli nga na bana. Botisi ndeko nanga ba sundoli na bana bo do ba boti biso ba tiki biso to tika oboko la bana. Donc aujourd'hui déjà c'est un combat. Maintenant combat wana force ko muto yazana kata famille ya boy azela te ke komela nganga pe mariage et bébé na kine l'église te. Il faut avoir maintenant des armes offensives. Au kokota est-ce qu'on a ba armes défensives lokola ndeko mo azola nanga place na fauteuil déjà santé na yezo beba parce que maladie wana eza héréditaire eza maladie ya famille yo siko déjà lokola si attaquer yo oza maintenant na besoin ya ba armes défensives. Na kolakisa comment est-ce que tombo la ba arme défensive, comment est-ce que toko belle la ba arme offensive en fait que muto yo bengela kayo malheur akota mabele parce que prière toujours ça la eza prière ya kobuma bayini eza prière te ke nzambe na ngai nazo comprendre vie na ngate nzambe na ngai banda kutu na banda makamboyo ezo simba te nzambe na ngai banda kutu na banda makamboyo ezo simba te. Bien aimé dans le Seigneur nazana besoin oyeba ke pendant mana zolo ba tozo tombo la prière banda butu ya lelo likolo ya oezali ennemi na yo. C'est pour dire quoi? Bible zoloba que Josué a telemi azotuna mutoyo es-tu de notre ou de nos ennemis? Pona nini a remarqué que ngambe mobali oyo a telemi liboso na ye na nzela parce que na moment wana guerre ezalaki ya makasi entre Israël na Jéricho oyo wapi bien aimé dans le Seigneur Josué azo se positionner na ngambu ya que peuple oyo ya nzambe ba yeba te ko échouer mais Bible zoloba que liboso na ye y avait un homme
oya telemi na épée bien aimé na kati ya bitumba nyoso telema na kati ya libota na kati ya vie na yo ezana mutu moko atelemi liboso na yo o azo ko empêcher yo olongate okota te na kati ya ba promesse okota te na kati ya ba promesse bien aimé dans le Seigneur na lingi na yebisa yo que na prière tozo sala ol nzamba kolongisa yo na prière tozo sala ol nzam oleli mingi o souffrir mingi butu moyi makambezo simbate vie zo simbate vie abane zo simbate yo moko souffrir na betide o souffrir na musala lelo botibana bana wana bazo souffrir bango pe bakekotela yo mabala ya pasi ata mwana moko taza mesure ya kotele makelelo asunga famille bango nyoso baza na vie ya mama na bango afandaka na libala te ba ope yo boti na mama na bango nyoso bazolanda lokolo ya famille ya mama na bango singa ya mulili ya kindoki nde nazoka ndeko moko azobanga na telefone azobisanga pasteur bon na landaki exhortation na yo ezalaki bien mais pasteur oyebite ke Yesu akufelaki biso ne kulusu oyebite ke Bible zolo ba ke Jésus akufelaki biso de kulusu il y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ pasteur est-ce que tanga verset wana te condamnation Bible zolo beza yangwana nzambe kolo mukili azana benemi nzambe kolo mukili azana benemi azwi kaka les 12 batumo bo bazali na vie ya pasi ba pécheur asangisi bango bandi ko fanda na bango a transformer quand même vie na bango atalisa bango quand même royaume d'ici eza nini mais un jour Jésus avandi na bango azo bisa bango tala nazwa bino na vie ya pasi na sangisa bino bokoma nanga mais l'un de vous c'est un démon mutu wana se présenter comme Judas a se présenter comme ennemi à Jésus-Christ nzambe kolo mukilo azana benemi. Maintenant foye banakati ya combat otozo bunda awa pendant 21 jours oyo ennemi nini yo zo bunda na yi parce que apôtre Paul azo ko lobana biso pona bandeko bazolo bakena Nouveau Testament biso totangi combattre apôtre Paul azolo nous n'avons pas à lutter nous n'avons pas à combattre dans la chair c'est pour dire quoi dans la chair il y a pas un combat voilà pourquoi Jésus-Christ azolo ba aimer vos ennemis c'est pour dire que muto azolo linganga te na nzoto boy oh ala taka bien te alobaka bien te mutu wana azo bundisa yo yo ba matiso na poste te suka na ye bongo pesa ye mbote linga ye bonde la pona ye mais muto yake akotinda kwa nganga na mulili bien aimé mutu muso ko solution na moyi boye boza ba mi mais na buto azennemi na yo yango moni même na banzoto bato ebele bozo bondela pona ye vie kangama azoko na se demo azolo banakati na ekoko na bango mama na bango papa na bango mais papa oyo mbala muso atuna ka yo vie zo simba te pona nini baninga vie zo simba mais na butu ye muto akenda teka bana na kindoki ke na teki vie bana nanga mais na moya zo poser bango ba question mais bino vie zo simba te pourquoi or na butu yende muto akenda teka vie na bango bien aimé dans le Seigneur 21 jours de prière oh et ça 21 jours de prière ya nzambe nanga te lokola Job abande ko lela butu moy na modiri mukolo na botamaka soki na yeba kana linga na botamate nanani nanana mais soko tangi mukanda Job chapitre 5 verset 7 la Bible dit le malheur ne sort pas de la poussière la souffrance ne germe pas du sol c'est pour dire que après avoir Job ko lela ba camarade ne ba bisa que le malheur ne sort pas de la poussière c'est pour dire que nyoso yozo vivre oh il y a quelqu'un derrière ça ennemi na yo wana dans le spiritualité ennemi na yo ya mulim o ya kinda na ndako nganga na photo na yo tant yo souffrir là que age poussani baninga baza stable nazana ba diplôme nazama yele bato bazama yele te wana nde bazo mata ba poste nde bazo zo ba mission de service nde bazo pesa bango ba place à bien yona mayele na yo bando banda ozalaka caporal chef yona mayele no bando banda ozalaka na poste yona bato baye na société na sima batombwami yo nini ennemi ya famille na bino avandela yo ko progresser te oko vivre prospérité te oko kende liboso te faut zalaka muto akolela faut zalaka muto akozana sima batu faut zalaka muto ako souffrir il faut toujours à chaque année yo lelaka o yo mbongo eza soke koti malade bandi o traiter moi na o mabe o traiter moi na o mabe o traiter moi na o mabe so mbongo esili na ndako na yo ba problème peke soko zumbongo ba problème yi c'est pour dire que ça ennemi moko a telemi liboso na yo o azoko empêcher yo mona bola muté o progresser te. Bien aimé, prière contre l'ennemi. C'est pour dire quoi? Même les papa botanga, qui a kenan nanda kwa nganga, yende mutate kabisu. Eza noko, eza mama leki. Keko bota oyo luka butu mo minganga bazo ebisa yo, neti ndeko mo azobisanga papa, tokinga na mbali nanga to sali be examen. Ba ebisi mbali nanga akobota. Batalinga babi nanga batika ko mona ta maladie moko te ko empêcher nga na bota te. Mais depuis to fanda, ata soyo na boka te. Ata ko zemi moko ya paro azare longwa izalaka te. Ozo bota tisko ponani. C'est pour dire quoi? Kobota oya ye fandi na songa liputa tata mwasi. Avant nango na mboka biloko la mama na bango asala ka lolendo awa ke yeba na babala oya nga bazobala te babota totala. Bien aimé dans le Seigneur, mutu nyoso akoza la fandi la vie na yo ataza mama bota yo. Na fin de l'année awa tindela yo Western Union, tindela biloko alia pona nini? Yangwana moni na lingaki na enseigner notion ya combat. Parce que dans la bateau belé notion à combat et ça dit que plusieurs personnes ont dit non bazo panza ba famille net yo kuto kolobate ba panza ba famille na bino panza na ngana zaka na botama ngana zaka na mukila o pasteur wa yo panza ba famille ndoki moko azo be ngana téléphone azo bisangai yo tango zo te ya ba ennemi wana oye po panza ba famille ya batu
biso Yesu ateyaki biso bolingo yo zana bolingo to yo zande ndoki ozolia famille na osko olingi te ngana te ba vérité pour famille no yo ka yo ndo zolia ba akaya bomaki Abel bazalaki bana tata mwasi bazalaki ba cousin kaya boma Abel bazalaki ba cousin biloko wane komami na Bible pour na ko enseigner biso kaya boma Abel bazalaki ba cousin lero wana kuluna na mukile yaki kuluna kutu nanu yaki te kaya déjà kuluna nanu yate azozo makanisi ya koboma ndeko na ye yango na yebisa ki na ne bande l'enseignement bien aimé na mukilo okokutana na ba ennemi mususu alingaka yo te pour rien batuni olinga marité pour anité na lingaka ye te pour asalange loko te mais na lingaka ye te c'est tout aza mesure même ya koboma yo ko sala yo mabe alingaka yo te pour rien nzambe kolo mukila aza na benemi a combien plus forte raison yo muto mukili kutu bien mais tika nzamba pambola yo parce que na 21 jours oyo tozo tombola maboko likolo bisika ennemi na yo azali bisika photo na yo ekenda bisika kombo na yo ekenda bisika bakenda ko bloquer vie na yo bien aimé bisika wana nde mopanga na nzambe ezotelema parce que Bible ezoloba na biso ke même David oyo wapi azalaki oint par Dieu prophète Samuel akota na ndako na bango Bible ezoloba kacha David mafuta et la Bible dit en ce jour-là l'esprit de l'Éternel le saisit David akoma ki rempli de l'esprit mais pour David akoma roi promesse kokisama esengaki Goliath akoya c'est pour dire que na combat oyo vaincre l'ennemi il faut ennemi na yo akoya ezana ba promesse oko toucher yango kaka soki kaka ennemi na yo akoyi yango moni même Bible ezoloba na biso que Esaïe azo prophétiser likolo ya Israël un fils nous est né un fils nous est donné bien aimé koyoka David koyoka Satan yoka prophétie ol abanda ko luka bisika ni mona wana ko botama ndo zo mona banda prophétie ya Isaïe ti Christ abotama Israël etikala ko fanda kimiati de guerre en guerre Satan azoluka ko botama wapi ndo zo mona même ko Christ azobotama Bible ezoloba ke Hérode atelemaki Satan aye par Hérode babuma bana nyoso mibali pour que mission wana ko kisamate bien aimé dans le Seigneur ennemi na yo akozala nani oyo azoko empêcher yo Bible ezoloba ke même nzambe na lola akitaki pona koyebisa Marina Joseph bo déplacer na mwana ol bo fanda subisi côté ba déplacer ki et mukolo Hérode azokufa Bible ezoloba ke nzambe na lola azobisa Marina Joseph bozonga po mutu abande ko luka mutu wa mwana oyo akufi siko yo nzembo yo yembaka wana bayini nanga ba umela ba mona élévation nanga ezala banze mususu tango oyo kangoko comparango na parole de Dieu avo bando yembango bayini nanga ba umela ba mona élévation nanga pona nini kasi Jésus aloba eteke pona nini nzambe na lola ba ete Hérode akufata umela wana amona ninge Jésus ko s'élever yo soke zala bitumba famille na binote soke zaki bitumba kindoki te soke zaki benemi ba telema na kati ya libota ote na mayele na courage oyo zalaki nango oyo famille no yebiki mwana na biso aza mayele yo lelo ngoza na view bitumba o batu babundela kitoko na yo banda na ben call na ben institut yo ndimaki na age ko zanga libala yo ndimaki na age yo ko zana souffrance yo ndimaki na ba diplôme ba université yo ke ko tanga ba relation yo zui betudo yo sali ondimaki tina age yo ko zana na vie ya ko tambolaka na sima bato ko lelaka na sima bato ondimaka ko zana vie o na age yo kominango bien aimé dans le Seigneur délivrance ezalaka nzambe na lola zalaka 21 jours ezaki nzamba ko talikambu nanga mais à 21 jours o apôtre Paul azoroba revêtez-vous de toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme devant les ruses du diable tozola tabibundela molimo pona boma bien aimé dans le Seigneur eza prière ya te ke nzambe nanga na comprendre vie nanga tete eza prière ya ke mutu nyonso asimbe loko nanga ya ke souffrance nga na tambola kanangwa vie ya passion nga na zomona ol ba blocage ezo continuer ko landanga ol ennemi nyonso atelema oyo avande la vie nanga akota mabili nzambe na loi pambola yo bien aimé to continuer na lecture biblique oyo poto ba ko clôturer o ezali enseignement na biso na bonde la likolo ya mutu nyonso azana mbeto hôpital azobela azobota te Viezo Simbate, bien-aimé dans le Seigneur, Bible Zolobake. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. La Bible dit, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Bien aimé dans le Seigneur, ozoka ke mutu a telemi liboso a Josué azoko se présenter que nazali ange na nzambe na ye au contraire pour na kokota bitumba oyo ya yo. C'est pour dire que na vie mutu nyonso azalaka na bitumba. Na vie mutu nyonso bako combattre ye. Na vie mutu nyonso azo sala quelque chose et kende liboso. Yango mona quand même na kata ba famille oyo. Okozala yonde mutu zo bimisa mbongo zo tindila bango ndeko moko zo bisanga papa na zuka mbongo na tindi na famille
na bande ko tinda mbongo te na zuka mbongo na tinda na famille kaka to mbongo ane ba pakaboli yango ba panzi sango yaja tindi mbongo yaja koma danger tant ka ba beti lizola yaja wana Bible azoyeb sanga bi papa kaka ndema komina nzambe zoloba na bandi ko mona sko bitumba wana ezalaki nini mutu ke sala accident mutu ka mibale sala accident ngamoko na yeko sala accident na musala na zuba problème après ba hôpital place na bande ko sala ba remplacer mutu mususu ba kitisi ngai makambe bandi ko be batinyo so yeko bloquer. C'est pour dire quoi ba ennemi bazalaki mais ba bande ko luka position na porte ya kokote là. Et bien aimé dans le Seigneur, mbala musunde na zolo ba ah Satan asi akotaki likolo ya vina yo. Déjà makambe bandi ko beba vie ozo vivre lelo eza o bande ko vivre kalate. Aujourd'hui ezana mutu a telemi liboso ya Jericho o yazo ko empêcher yo o kotate na ba promesse en Zambé o simbate o ezali combien de personnes balaka yo. Combien de personnes ba fait ça ba promesse? Combien des opportunités zo ko échapper yo? Combien de relations banda qui simbité? Combien de commerces yo sali simbité? Biloko bonyo teki o tiena ba conteneur, o sali calcul obina ko zo bénéfice, mais tant que comme na marché ba loki yango. O komi ko regretter mais na betela ki mutu lisolo te. Biloko zo teka maté pona nini? Le pangu place à bien, et teka maté. Marché place à bien, et simbate. Mais batu mususu ba sali ezo simba. Nani a cause la Goliath oya zoko empêcher yo oya boa ki défi na ngambu na yo bien aimé prière oyo tozo mema yango na service prophétique pona nini il faut oyeba je combat contre qui nazo bunda na nani pe nani azali ennemi nanga nani a cause la zo telemelanga parce que vaincre l'ennemi all il faut ennemi na yo akweya bien aimé dans le Seigneur Bible zoro bana biso que même na mukanda ya Exode pendant que Nzamba zo bisa Moïse je vis la souffrance de mon peuple je suis descendu pour les délivrer tikana rappeler yo na tongo lelo na pokwa ya lelo na butu ya lelo mukolo Nzamba zo bisa Moïse je vis la souffrance de mon peuple et ça mukolo peuple Israël ba bandi ko souffrir te banyo kwa maka depuis kala balela ka depuis kala balelaka depuis kala mais un jour Nzamba zoloba je vis la souffrance. Est-ce que ça jour wana nde babandi ko souffrir? Te Nzamba bandaka komona bandakala mais journée ya délivrance ekokaki. Net yo pe na zoloba ke année all eza année na yo ya délivrance. Otato la bola mo Nzambe, o toucher na ba promesse, o Nzamba la ka yo simba yango. Voilà pourquoi na zo ko exhorter yo na kati ya combat vaincre l'ennemi. Bien aimé oko bunda na biloko ya ennemi na maboko na yo te. C'est pour dire quoi ozana intérêt ya ke tant que ozana besoin ozala revêtu parce que toko ça la prière oyo penza na ba monde mususu wana na ba église mususu bana kombo ba benga ngo mais biso to benga ngo bref prière à combat oyo ko boma. Prière oyo ko boma. Voilà pourquoi yo muto ko bunda na biso longo na 21 jours all. À partir déjà ya tongo nyonso tozo la mukana jeune tozo liate tozo melama été à partir de la deuxième semaine all maintenant ozo comme à 20h 21h juste wana déjà intercession fukami po to fungola donc tant ozo benga na téléphone bazo bonde nazo bonde la pona yo pe nazo sakola likolo na yo nazo orienter directement na prophétie à partir de 21h ezaka pona bato ba gêner mais pona bato bazana ba problème faut na expliquer au problème nanga prophète enfin na yo kalangage Nzambe likolo nango l'air wana te pona bandeko nyonso bazana besoin ya ke na ko expliquer likambu nanga en fait que na le kana prophétie na yo Nzambe avec exactitude l'air nini yo ko benga eza 23h 0h 1h waneza ba l'heure o intercession fukami tozo bonde la chaque butu chaque nuit na moment wana okuti intercession zo bonde la tokozwa requête na yo ba bondeli po na yo na sakoli kola vi na yo et bien aimé dans le Seigneur na lingi na yebisa yo ke Nzambe na biso azan Nzambe o yasala kabika moi vaincre l'ennemi na lingi na yebisa yo ke ennemi mokote ako continuer ko chayo mutu na se o tamboli na kolela mingi Nzambe na lola telema amona ba gêne amona ba sacrifice amona ba offrande amona bisika nyonso yo kenda ko fuka makolela ye amona bisika nyonso yo tamboli na koluka ye Nzambe na lola répondre yo bitumbe ya vie ya mutu e koza lokwa bitumba RDCT ba changer président babo makaba tuna est ba changer soki constitution bato ba kufa kaka ti ba ko changer soki nini bitumba wana esila kate neti ya vina yo et comme le roi bitumba RDC esila kate bitumba fo esila na sena moyao notion ya combat fo yebango ke ezati mukolo kota na cercueil mais koza la te likambu moko wana kaka bando banda kolela likolo nango yangwana kaka elelisaka yo yangwana kaka chako mutu na se ti vi wana nde yango yo tikeli bana na yo parce que tika na ebisa yo ekoza la compliqué même soki yo moko olongi bitumba mususu te bana bakoya na simation ba accepter Christ na vérité te balonga bitumba tika Nzambe na lola pambola yo bien aimé na tongo na midi na butu ya lelo na lingi na bonde la likolo ya mutu nyonso
ou yalanda ki exhortation ou parce que 21 jours ou ce qui molimo na nzambe convaincre yo obenga numéro wana obengi mais so ozana besoin ba débat ko benga te foute espace na yo le kasa l'émission na yo mais so ozana besoin to bondela pona likambo na yo ozana besoin okota na prière ya 21 jours ou en fait que nzambe na lo kangola yo obondeli nzambe soki Saint Esprit convaincre yo numéro wana benga yango tinda requête na yo par écrit na WhatsApp et kokota na intercession même à prière intercession so kozana besoin ba tindelo yango ba ko enregistrer prière ou ba bondeli pona yo na prophétie na yo ba tindeli yo gardant même na téléphone et permettre de comprendre comment est-ce que ko bondela nzambe na lola apambola yo bien aimé nazo clôturer prière exhortation ya tongo ya midi ya butu ya lelo par rapport ya mboka oyo zali na l'air ozolandangai na lingina sambela likolo na yo mutozo souffrir. Même la Bible est que nul de vous ne souffre comme meurtrier, que nul de vous ne souffre comme s'ingéra dans les affaires d'autrui. C'est pour dire que dans la souffrance est belle. Ils ont souffrir pour yemoko aboma, il faut se repentir. Ils ont souffrir pour na bambongo abato escroca, ils ont souffrir pour na bamabe asala, mais ils ont souffrir pe ba innocent. Parce que Joseph a bonde la prison, a bis officier à Pharaon, parle à ma faveur au roi, pour ndenge na zana na prison, na innocent. C'est pour dire quoi? Satan a kangana ba innocent. Joseph a se retrouvé en prison. Azora Mose Potiphar. Aïba yo loka mutu. Prière ngara osala ya roboma benemi. Eza prière ya bato bazo souffrir lokola ba innocent. Soko zo souffrir lokola innocenté. Neti ndeko mo abenga kinga na koloba place te. Abenga quelque part singa papa ngana zo bela me malade na obela babwa kelinga pona nini ngai papa tika. Na bandeko aider batu na ba voyage bazo ke na bango pe poto bien melaire moko boina koma ki escroc. Na escroquer donc tona lo bawana a escroquer ki penza aller bambongo bato akosi bango ba voyage aller lele bambongo bato wana pe basangani bake babwaki lié malade benga na téléphone papa nazo reconnaître repentance salami to bondeli nzambe to libérer combat na lolenge nzamba pesa biso makasi ya kobondela atatoli monena nzambe abiki yangwana tango zo souffrir lokola innocent yoku toza muto fo simba penza ba arme parce que dans bato bazo souffrir lokola ba innocenté a souffrir ayebi mabe asala menzamba yokele mawatanga se repentir a combien plus forte raison yo zo no mobali ya mututé mais ba telemba kangi vina yo zo botate o simba biloko batute ba diplôme ngo ezo tulo na ndako ka mukolo yoko kufa noko na bino andoki wana o akolia yo to noko na bino andoki wana wa teka famille ye mutako ya bandi otanga biographie na yo Robert azalaki licencié en droit batangi biographie na yo wana batanga biographie na yo yo na formule na munoko otiki bana libanda esika kola les athées ikomika papa na bango azalaka PDG papa na bango atiki bango libanda bana babandi ko souffrir wana monde kindoki nde bloquer vie na yo bien aimé dans le Seigneur na lingina ebisa yo que prière na oselo na tongo na midi ya lelo eza prière oyo comme ma révolution pe évolution na vie na yo tika nzambe na lola apambolo bisiko zolanda ngai na lingina bonde la pona bande ko nyonso bazala ki concentré na tongo na midi na butu ya lelo yo muto zobota te zwa maboko na yo tia na libumu yo mutu ba dossier na yo zo simbate tia maboko na yo likolo ba dossier yo muto zo souffrir na maladie moko songolo tombola maboko na yo likolo na lingi prière oyo soko za na possibilité fukama bisiko zali longwa na kiti kita na mbetu zala ya kofukama na bonde la pona yo zala kofukama na ebisa nzambe maloba zala ya kofukama na lingi na bonde la likolo mutu nyonso oyo azo passer ba moment moko difficile à cause ya baini tika nzambe na lola apambola vie na yo bisika ofukami. Éternel Dieu de ma vocation, éternel Dieu de mes alliances, éternel le Dieu qui m'a apparu, tu rebattus sur les anciennes ruines et moi je t'appelle celui qui ne m'abandonne jamais. Na tongo na midi na butu alelo mama oyo bisika lali na mbeto hôpital bisika zo souffrir ndeko oyo bisika fandi na kolela soni yango ya bandi kotambola nango plusieurs années ya kolukelongi na yo na tina ya problème oyo ya musala ya kobota ya santé oyo wapi kangi vi ya bana na ye oyo wapi monde des ténèbres zo influencer bana oyo wapi kangi bana na maloba akomi kobota bana kizengi akomi kobota bano bazolo bate monde des ténèbres zo zangisa foyer oyo kimia vie oyo azo mené ya ba femme et mari de nuit influence diabolique oyo eza imposé na monde ya Satan na likola vie na ye ba komona bola muté pendant moment na zolo ba na zo libérer moto na nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth
tika nzambe ya lola panda moma yo fukami yo tomboli maboko tsheli kola ba dossier na yo tika nzambe ya lola localiser yo na miracle panda mana zolo ba awa bomo ina yo efongwama ennemi nyonso telema liboso na yo ataza membre ya famille ataza mutu moko afutela yo minerval a partir ya bambongo bande ko contribuer na minerval na yo nde a profiter kange toile na yo ateka yango ateza mutu a contribuer kana libala mama na bino papa kulutu na pesa ka mbongo sko lelo akoma mari de nous na bino ke ngana contribuer ka bana wana baza ya ngai ndazo bloquer vi na bino ke liboso te mutu nyonso telema kazo bloquer vi na yo ateza mobali akala mwasi moko bimana ye ke mwasi wana tikala leloko na yo ke à travers mwana bobota mwasi oya ndako kanga vino na kindoki a cause ya keboka bwana ke lo vino ekenda kaliboso te yenda zo zonga na bandoto yenda zo ko apparaître na vina yo yenda koma blocage ennemi no sa telema liboso a vina yo mopanga na nzambe ko isaye au nom puissant de Jésus na déclaré miracle en Zambé en cette année de 2019 le chiffre de la fantôme des récompenses au tato la miracle en Zambé à Ephrata na kombo de Christ. Amen. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Tala bato bako kende okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka tango ekomema ngai tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema
ya mari asi akena ye misa mungolo we tala tangwe bebi ye o papa de baba si akendaka hey tango eza koleka ale moloto we asi akendaka po tango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akendaka tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akendaka tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndenge na bomoi na yo epai na yawe tango ekomema ndenge na bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais l'engela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nalela mpona tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe